Bonjour Yaya. Eh, bah, comédien. Écart est comme trop moulaï. En tout cas, maman, c'est hier, il y a qui na live à Souki Makambo. Biso, toi qui n'a pas live ou ezo sala man aéroport, du jamais vu. Depuis ma boke, eza ma boke. Il y a qui na live à Souki Makambo. Oui, na aéroport, on a sur place, il y a qui na combien de live? 10 live moquette. 10 live, il y a qui moquette, ozo sillonné na ba live en tout. Nani na mon tête depuis ma boke ya ma boke. Écart eleki moulaï. Eleki moulaï. Bata ma boke. Vous venez de rappeler bino que si là c'est pas votre camarade. Peut-être bino boye bakate. Écart na si leleki moulaï. Si là, aza la seule comédienne. O ba fani na ye ba contribuer 150 000 dollars. En dehors na ye mosusu ate. So razali bo koma kombo na ba commentaire. Aza la seule comédienne. O yazana ba fan. O ba contribuer 150 000 dollars. Bien compté. Mosusu azate. So kazabo koma kombo na ba commentaire. Azate. Ya liboso. Ya mi balé. Sila. A la seule comédienne. O ba ninga na ye ba comédien ba sala ye be loge. Biso tuna bino to mona ba archive eza. So que zana commentaire, zana comédienne, o baninga basala be loge loko asila, azali, boko makomone na ba commentaire, ate. Deuxième point, bota kota zoli abino ha. Bota ndenga zoli abino. A la seule biso ba fan neto sala ye kanyota 150 000 dollars. Comédien moka zate basala yango depuis maboke za maboke. Yami balé, a la seule comédienne, o baninga ne ba comédien basala ye be loge, ba archive za. So qui a un comédien mosu basala ebe loge bokoma komone na ba commentaire azate. Troisièmement, aza la seule comédienne o baninga ne ba comédien balota koze balota bidol na ye balanda ye. La seule comédienne o bato bayaka maboke po na ye ba témoigner. So na yaka maboke po na sila nga naza idole nanga sila. Idole nanga sila. To tikala komona idole amabela te depuis maboke eza maboke. Leka yaya to tikala komona idole na ye te. Ngula papu leka yaya to tikala komona idole na yete moto a témoigner que so na yaka maboke na landa leka yaya zate moto landa mabela zate onga na kidole mabela na ninga kandenga jouer que lokuta bana bidole te. La seule comédienne on dehors ba mama bomengo bolingo bakende batakala moto bakana bidole. La seule comédienne o baninga ne ba comédienne baza bidole na ye ba témoigner na miso bato. Mimika bongwa wana suki ya makambo koket ba témoigner bango moko bidola sila. La seule comédienne ana SB les abakouk de SB ana SB collection ana SB streaming aina streamex aina display a la seule na maboke motana biloko wana te. Donc bo keseni ezali mai na mafuta bo keseni ezali. Bwana streaming te, bwana streamex te, bwana display te. Écart ekomi moulaï. A la seule comédienne ou a ça la voyage ba fan ne ba yo yambaye. Tout le monde a makamwa kana ba musicien na ba politicien. La seule comédienne a ya bouquet aéroport au kansa meeting présidentiel njoka même si des abakouk. Bomoni nzambe soka loba tombo na moto komi tango na bomona ka étoile na ye. Angwana bo bundisa e bo sala lisanga kombata communauté ayeba ki abwaki sabino bata communauté bo saki lisanga bata communauté point na bo kwe isaye mais bo tala nzambe ba dimension amemie kare imolai. Cette fois-ci bo moni poani na finga ka lisute mama ese o moni pourquoi nga finga ka lisute point na biloko na uto cité wana na fanda une fois na butu na réfléchir na moni niveau si la zali na lobi oh mais biloko to aussi la nango yo yana film moka maboki ya nango te. A quoi bona finga kabato na finga lisute na kobando défendre ye kaka na ba œuvre na ye. Si bien que na finga ka lisute na koma ko lobaka ba œuvre na ye. Cette fois-ci biso ba bakou to reçoit na émission du soutien parce que toi na concurrenté. Concurrent azate na si l'adversaire azate biso tozo lobelaka ba œuvre asila. Toi na moto reçoit na na été. Bino so boningi to so na bino bo saka makambo sila nango. Boteka kana streaming, boteka na streamex, boteka na display, boyaka report ba yamba bino, bosa ba plan aussi la sali. Soki bo komi na niveau anate,
tu reçois na te. Ba fan na bino ba sabino pe collecte. Il y a faux chèque, il y a l'une pas sous kata salama be da faux chèque. Non 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 non. L'une pas sous ka. L'une pas sous ka salama be la faux chèque. Il y a faux chèque te. Il y a vrai chèque. 150 000 $. Ba fan ba ko dizoto ndimwa ba fan. So ki bo san makamwante o to teka ki ba makiona na makiona makiona na makiona. Makamona bino tu ya makiona. Biso fongola vente en ligne mama et c'est tozo teka ba billet na kacha ba live. Tozo mona ba billet ndenge zo kende. Ndenge zo kite zo mata. Rongeur azo jute biso ba billet tozo comprendre te to juste na ba bomoko. Mais le billet qui 65, le matin ndenge nini. Tozo comprendre te ba billet zo mata zo kita. Njoka rongeur azo jute biso ba billet. Biso na kacha ki diba. Tozo se poser ma question. Mais là qui n'a dit 78 et comme 91 comment Ranger a dit que biso ba nyamanae azo ajouter biso ba billet biso tozo comprendre te tozo se poser la question to lali to la muki to yoko ba to afongoli billetterie sold out côté billet te comme bon na terre. Oh, prévente et l'ongoli prévente et sold out. Makiona na makiona. Billet bleu zo kende yo orange zo diminué zo sila. Ozo mona ozala baku ko zala baku kitoko kota na site ozo mona. Ndenge billet zo kende zo lala na combien le billet la muki tozo mona à l'œil nu. To la mukana tongo. To yoko ba ti dato prévente et l'ongoli prévente au sold out. Makiona na makiona, makiona na makiona. Si là c'est pas votre camarade, niveau na binote, biso sotiki bino, biso to komi na maboke professionnel. Bino professionnel, biso komi na maboke professionnel. Là je bata niveau na bangote. Maman c'est yo mona makambele ki lobi na report. Au moni te mam sa bangaki. Est-ce que oui que mam sa bangaki? Akomi ka boye, akomi frustré, bongo. Mam sa bangaki donc même si même ça imaginer qu'il y a un côté au moins il garde l'air à kange ya ballon ya tout na pax à kende a banga qui a une tourner même ça même ça ngonzo na kata sala VIP a banga qui a ballon ya zonga même ça qui est tout fier bato ba le qui ya kokite la pauvre. Maman, si tu as loba, so tikinga na kopakula te butu loba nani. Bonjour maman Ese. Bonjour maman. Eh, bonjour ma bomoko. Mère bomoko. Bonjour la panel. Maman bomoko déjà l'opinion sont na baksaka ndam. Atana kutu ya kala ba mabo mengo. Bayamba bangolo kwa bayambi mamste. Bayamba man esa ke loko émotion era moni alinga kima akangisa omoni eto ndo kende zanu na ba décembre ani to ndo kanga saki a bloquer en vraiment ko papa nité na ebandeko aba luka boy a ko kate a tourner boy na garçon na sala akangisa ka bloquer en vraiment kangi na garçon na wasala ke na aba luka sala boy émotion zo kokati mama ese mam salembaki aya beti na France a beti na Belgique a kesu na ki donc lobi na okela ke mawa alembi ngakuna komo koma na ba live to bande banda 14h ti 3h nazo koma na bibotiki ape malembi ba bombo ba yene ba yamba ye babila na nzembo na bango bateke donc mam salemba ki donc azali suna maloba te oya koyaka kazwi photo oya koyasa donc alemba ki na komo yo kebe na mbawa manager alembi bango alembi na garde corps pas lembi na ba o ba sa ki garde ba sala ki garde lobby mama est fatigué bata mama kio ngana maboke so motaninga swana nanga amema nga kaka idole leki yaya na mabela 2-2 akoto swana atana era bali parti ba yamba bango boete mama mère boko non ba détracteur à mams so motaningo swana nanga memanga 2 idole leki yaya
na de idole ya mabela. Bazate, même to soin so ba te donc botika si là c'est pas votre camarade. Bazate maman nga bazate. Yaya na de idole ya mabela. Après to soigner. En tout cas, oyebi France na Belgique bakosa na ba fleur. Batonisela ngo mam silikola mesa. Hein? Pardon. Non, bonjour. Bonjour, Nada. Biso kimia penza esengo. Babi mam sa botoli wisa actualité. Biso to ba to botola actualité. Wana wisa de. Nalo bien. Mam sa abunaka so papa che date. Na concert spectacle ba ko papu abundira leopa mataki tout ba déclarer ba bisala ki le amke c'est l'actualité pour moi on a facile na bibo ya nada ngana na ngolo ba mite na kayo na yelo ba boye ngaba na botama na mona bisika professeur apesa na mona bisika élève apesa professeur ba devoir te ngana yalo baboye ngana yako répondre bango na bi to ndimi boza ba professeur to ndimi boza na ba stylo na bino wana bosengi boza ngo ya ba mutani ya biko jusque là et voilà maman Marlène ngana là baboye mais jusque là ngana yebi même na ba université professeur mutayaka apesi ba TP ba élève ba ke ba sali professeur aya corriger boza d'accord nanga ou pas na kata classe pe na yebi que professeur ayaka apesi devoir dem bana bake basali devoir ou interro professeur a corriger. Mais c'est ce que moi je comprends pas, élève azo pe sa professeur devoir a corriger la vision générale. C'est quoi confusion yo on a dit professeur mukoni a repé sa élève devoir mutu na lobby maman mère bomoko pardon en plus oyebisa mutu ke non naye kokorge na biki rouge eloko ni yo sali po oyebisa mutu anake naye kokorge na lobby kasi maman Marlène bozena si ça va idée na pardon parce que obi ke idée oyo photo na nada na zion par une bakoup moko aleke pa ya vidéo ya sasa tant balobi sasa yebisi bango me babi bazo corriger abakukana lobi o a corriger nini ye apesi biso devoir devoir nini yo corriger oyebi ke mbala moko travailler nga tête ngabi mais comment abakuka koza mayele boy parce que ngana yebi professeur ayaka apesi interro apesi devoir tanga ya ina stylo na ye rouge atie ba 0 bisika ba 0 ezali mais jusqu'à 2026 aussi là professeur apesi devoir ti mais élève apesi déjà 4 devoirs to ana devoir na biso ya Maribel. Tu as des devoirs na biso ya Madeleine, tu as des devoirs na biso ya devoir ya Kishasa pe. Ya Kishasa sur ces eaux là, et puis na peut aussi ça n'était to yeba teti na fin d'année. Élève na 2027 pe lisous. En tout cas ngana oyebisa kaka yeke en tout cas ça professeur. Mais keneno ko revoir sous titre no na ki professeur, so posa ya mathématiques, so posa ya géo, so posa ya histoire. Keneno ko revoir on peut ba yebiso que yo muto za droit ya kopesa élève devoir. Mais comment c'est devoir te maman langai tena lobi ye mutu ami bengi professeur azape na stylo rouge tundi parce que on a bien professeur on a pesi ne pe devoir te ate événement mo basalite siko oko corriger nini problème na ngaka oko corriger nini devoir ezate siko nada corriger mungwa Nadine est-ce que nga penza yo ke beta lisolo vi na yo moko bando bota c'est Matissa Anto est-ce que nga na ko corriger vi na yo est-ce que nga na ko corriger vi na yo maman to ba biso soute baba ko baza penza ba façon nyonso baba kwit bazalaki baba kwit ba oya ko finga biso nyonso to comprendre que non le niveau même ça sert à rien. Non, vous comprenez que c'est pas que maman qui au parole à Loba. Maman qui au parole à Loba. Bonjour, bande de famille. Bonjour, maman qui au parti de quoi à Lazare. Ah, maman. Maman, moi, si, il y a pas la biso. Moi, eza makasi nalalaki retard nalandi na ebiso tina mate pa mali lobi émotion.
Ekanginga. Magna tu no ma ese. Lobi aéroport, lobi mama Kio, lobi aéroport. Nga lobi na zolanda wana tito oswana na nene yanga na miso na ngai eza na phone mususu na aéroport. Nazalaki na live lobi na aéroport. Na episode na aéroport ezalaki Pendant 14 heures. naoki mams mawa. Vraiment. Baote naoki mawa moko na lobi me mwana mwasi oyo aluka makambo eza aéroport nalobi mwana mwasi oyo aluka makambo eza ya vie oyo ekoki na age na ye te na vie na ye te alukaka makambo oyo eza ya age na ye te mpe na vie na ye te akokoka yango te charge eleki oyebi nayoki ye mawa alobi nazalaki lokola fani te nayoki ye mawa te meswinganga bien nzambe esila akokotala motuka ameki kotombola loboko balobi nani tondima loboko wana te eza yo te biso fo tosimba yo ndi na nzoto mama tata wana mosusu wana soki mwana wana mike akoma garde corps Nike nayoki garde corps mawa nayoki garde corps mawa Nike mpe asauve ye bagaita batoka bachemise nyonso babuto nyonso efungwama nga bi bon Na pati. Fanatique à Paps. Lobi gaita bosanaki Paps atindi gai Paps akanisi gaita toka ngare bi oyoga kote boyebi valera moto ete atoki atindi fungwami ngare bi bobo l'activité même ça andi même si mo ga eba teke ba tonda bongo esi non mutabi metura liboso ezalaki dutie po ake kotala ere abimi amoi bato ebele azongi abi no mams mwa obima eza te donc plein baza wana donc okoka te moko asali erreur akota kuna soki alingaka akende wapi mamodele basukuma tata wana na foni nini na mabele kwa ipanzana azolokota foni nayoki na mawa nga alobi me oyo eza mams obe eza mutu mosusu non batakini baleki pardon blague part mais qui y a maison na biso à moment na même chaque 2500 places wana ya moke hein na moni ka na même moke déclarer ba bien eki moke eza moke eza moment na yeba zena sisa ko yaya na okanga na nga micro donc eza moment ya mams batika ye omoni moto akobundisa mams na moment oyo aosala eloko te aosala eloko te ese tofanda mpe na Kinshasa wana tomona nde bato bazongaka me ata na ntango balipati eloko te zero eloko ya te bazaka kose soulager eloko te les amis pour qu'on tapote les lives s'il vous plaît et c'est nga ina loba kaka on dit na niveau man osote muninga ti bela anto zela sikola ko makio kabola maloba mère malobi to malobi to d'accord ça va bien limbi sa mama balosako na biso bambote na biso nyonso babonjia losako naloba boya bato nyonso bacomédien nyonso na titre en général faut respecter mams pas chavot please faut pesa mams respect makasi ala su niveau na bino te biso ko leza bakoki to tabe mams valeur oyo po to kuta so ba panete no finga mams to kenda su kuna te biso ba to pesa ba mams respect baka bongo après côté ba finga ke bino ba commentaire ka bino mo bo baka bino mo ko ta te to comprendre to royate maman Alain tu vas te comprendre qui est mams lobi la une heure biso nyonso nga 3 heures toujours nga selinga somoko epa na bango mama ezazangi maloba chere pour les salanga mais tu peux savoir respect d'accord loko zangi maloba nga za maloba na nga na loba yero ko za maloba te nga za maloba efika mbote na pesi bakuku balemba mungwa nga za nga na maloba na nga na pesi mbote na babakuku nyonso babaku na passer ka message pour ma et merci na ba conseil aux opesaka biso parce que
Voilà, na bengo maman te pour bota nga popino ana TikTok bongo ko c'est la batu ba âge. Maman dans ya respect. Yé pas robona maman to. Je jure. Non te obota nga te nga bien. Na te 40 robota. Ndeka na monela ki wana toza wana nga na yuti. Mama. Yo kanisa kozaka mukolo wana okosaka bato na TikTok. Nga na mona ki yo te. Nga moko na mona na ngisi nango lingo kosa nga ese. Toza jeune fille. Maman, tout pardon. Na lobby, na l'équipe Baba Kuki, posé belé awa, vraiment, na mon année, tu vas au c'est la makambu, mais na sengi binoka pardon. Et ça va bêtise. Mais na lobby, aéroport, tout ça va devoir et belé, yoka. Pour bino bopé, ça va devoir. Éviter. Vous avez surveiller un devoir ou vous pouvez faire un devoir. Pour la moindre tu bino vous avez battu au boya qu'à surveiller qui va devoir battu ma spécie va devoir bino vous comme y aller tu sais l'examen. Mais comme quoi contrôler ma foutu l'examen. Donc toqué là on a vu tu mettre à l'isolo il y a ni oui aéroport kaka mais moi qui ça mususu pardon. D'accord. D'accord. Donc, tous qui na aéroport lobby, mais na côté c'est moi ma kamdam na kai. Moi ma kamba aéroport et ça ma kambe belé. Quand tu comme na niveau aéroport, tu te comme avant de comme na niveau aéroport, tu côté avion. Tu côté qui avion, tu beta qui ba Maribel, tu beta qui ba Madeleine, ndé et ça que tu côté na aéroport, tu comme na aéroport. Donc beaucoup se tu sais ba tout comme moi beta aéroport non. Avant de comme à l'aéroport, le bêta qui Maribel, le bêta qui. Ah, ouais, tu as ramasser des ballons, na ba surveillant. Mutuna ça amsanaï. Ba ramasser des ballons, ba lokota qui, ba surveillant pe ba surveiller, tu éviter so ba osani na suka. On a même déjà 5 after. After ya liboso. Yoka, after ya liboso na Paris. After ya mi balé na Bruxelles. After ya mi satu lisusu yoka ya mi satu lisusu na Paris awa lisusu ya vente privée. After 4 ya soirée privée. After 5 ça dit lobby après aéroport. Tous ça 5 after. Yaya boro me la pema na zo sabino mbangu mabe boro bomisa mwana mwasi abatu. Boko bomisa ye si la mission dès le matin, dès le midi, dès le soir. Pas de surdosage, au risque de faire des arrêts cardiaques. Pas de surdosage, sinon il y aura des arrêts cardiaques. Donc, bon respecter dosage. Dès le matin, dès le midi, dès le soir. Toboy, kota koma awa, mbangu, et tout ça là. Toi communauté, to éviter. Pesi mam prix. Prix, pesi na communauté, pesi individuellement. Prix ba pesi maps individuellement. Batu obo yaka ke bozo linga ko travailler te po bosa la lisanga bandoki. Bo combattre mams bozo ba prité. C'est que ba carrière na bino échec na échec. Oyo amoni ke alingi yepe lobby azala décerner na moi primo ko boy. Lobby pe baba na ko pesa yata ba lokumbu o mams azozwa. Prenez des cours. Bino bozana boza ba professeur moko boye, ba professeur moko sans diplôme. Bah professeur moi ressent déontologie mais besoin au pied bah devoir moi bah ndoki bah devoir besoin peut s'habiller bah devoir à boutou besoin bah surveillant c'est tout surveillant et sili rôle na bino besoin bah surveillant donc oh non ça moni que tenga ni na tota moi rôle moko boy lobby pe bah bo banda ko travailler prenez exemple sur Sila Bisalou azako pesa bino ba cours bo tika ba kambo ya communauté ya mutema mabebo yo kasoni bon se rapprocher mais s'il n'a pas boya lycée bosangani bosuka api félicitations à Mimi Kabo merci mère merci félicitations à Pape félicitations tous à reconnaissant parti mon rappel à Bosani à bienvenue maman à l'aéroport parti à bienvenue on m'a dit parti au bienvenue à Fukami et c'est des Panama yo mona qui parti bienvenue à la à Fukami li mams a télémissier mams a lobby oui mams a boy mams a ebisier nga ba Fukami la ngate nazalo kwa la patrona te
nga aza mwana nzambe bafuka bilaka nzambe telema atelemisi ndio moi makambe simbaki on tolobela pe parcelle familiale niveau parcelle wana mère to kabola maloba ko biso pe misu to na misala pardon ouais biso pe to loba pardon bonjour maman oyeka sikoyo maman la fille de sa mère bonjour maman c'est bon sikoyo eloko chaka na o longole en poani Paulette na sala bongo bosa non pardon mais ça zone ça non Paulette babaku ba makambo voilà bongo biso bikolo ka boy ti oyebi te boy ya mama biso babaku yango wana merci voilà merci na koti na live na bino merci nzamba za lokum bon nga ngina basaka aboya sila za nga chaque na lobango na soutenir de A à Z tout apesanga zati voilà totike tata ki ja maloba nga soutenir sila parce que c'est ma chérie je l'aime vraiment beaucoup amen tukuti wana basila tokuti basila balasi musa to sali vraiment na bango en tout cas esa ndinga mabeti nina botu mona oyokanga tonyo comme ne bayawana moi biso sali théâtre o mage to jui lokoti tonyo kwami à l'époque ezele kaka to la poditaire pote sanga ye afuti biso mbongo aparta pota bengi bino mo ba ko na pesi ba ko na bino pesi to casting au jeu ba tableau tel alors tono la poditaire to ki bana bo kanso iza leloti sikoyo ngalo ba loko moko biso to souffraki alors to souffraki na ba yawana basila so nzamba asali grâce na simana biso ya moko betonyo kama na bango abimi ya ekomitana nzamba sungie komitana to soutenir ndeko na biso kimutema bezala te aza ndeko na biso aza ya na biso o azaleki pa na zaleki o aza ya pa na za ya bayani pe bazali tutie maboko to soutenir ye tulunga mutema mabe parce que ata to tie mutema mabe ya tana ye de ko za tana ye muto kangango azate na ba comédien tout tulunga na ba kimutema mabe to baba de gauche à droite non to soutenir ndeko na biso et ça c'est on pour na biso surtout moi ça fait mal temps ko ka ba msuba comédien msuba go finga bazoluba mena kamwaka ata par exemple na bo ba esika bo finga sila ni bo bi passer aussi la monde pas comme esika zali ya jona le ka ki ngolo ki yango le mutu mo te mo finga sila mo ka bimbe esika o finga sila mais biso pesa biso pasi ya esi ezati ke poto za ba minoko loba tisa ka kiam susu otala ndako bana liba ezo permettre te to loba mais ça fait très mal ba comédien tout le monde qui mutema besi ya ndeko na biso to soutenir ye ngani na zabu na ko soutenir de A à Z pona yedi nebisika to kende alors ka bimi boy to ando sipote ozo boy pas ko nzama opinion ye ata bo sende no so bo kanga bino ete bo kanga te parce tana ye bo kanga te lo ka te pe semeze sila na nzambe likole bike ya tana ye alors to tikele vo matana sa musana ye to tikele vo matawana to lunga ma mutema mabe to ngana ose pe na bino nyoso to ba kuku nyoso ko to boza na pe abino ba merci boza ko ba golwa en tout cas bosa rapena bonso likamba sila bokota yango botika ete azani mwana nzambe azana likamba mutu te na kama nde akabaka te asala bona ebi na ngate so akabate pa na bango biso sila kabila biso tozala kawana na ye na zakuna na poto so msu na pieka na benge mams na pieka sunga nga pesa nga asala nga wese nyo tuti keleta na ye biso to baleke sila nga benga na mama leke ya bakupo ezependa bongo na uta na bango na sala musala na bango na soutenir parce que ya onga sa musana bango na boye poani na boye sila pourquoi asalinga nini ana problème nini na kati ba comédie si ana problème ya nani bandeko na kimutema be makasi be ezo uta wapi na okamwe uta wapi baninga bazamo ninga bonyo comme na bino mutu ba famille na bino abimi tout se peut tout soutenir ye to tombola el susu ese époque na ye bandeko ba comédie ese époque na ye s'il vous plaît ba comédie tout ça na si les biso ko ne bakaki passer par rapport na sila oui nga ko ina ninga pona sila likambute nga na soutenir te ya nga na otala sima nga na otala ka sima suna soutenir sila na tala sima ya
ne ba aya ki tuka libosa benganga to kana via abi Irene na posa mona yo na kenana via mona biso to sepela to yambana azo récolte biso ba leki ne to zaye to sele musana yi pourquoi pas ngana récolte était vraiment franchement hein nga mona nga peut-être que pas na zaki na maladie ba playa nga cheville yo mona mona te no kolata même pas talon même basket no kolata te yo na mona na kiti ba biote mbonya si la beti bino 12 si la beti bino 12 non beti boyebi option osolaki na sila te po tomonana te boyebi te pourquoi franchement en tout cas c'est merci vraiment pour ma live no osalaka nalandaka yo oyebi ese yo yebi tosolaka yo oyebi ya mutu na nga donc en tout cas baku bozala wana mpo na mams donc babomana bao biso mpo na mams teke bakomobisa biso te bokomi lokoso bolandaka ape ya bino ba 100 € badese moi je m'en fous ata mpe nga 100 € dese na oliongo na bazolakisa bongo parce que tonozwaka basala so pas si na oliongo na lia on a ko na ça le côté mais si la tinga quelque chose et c'est là bango un jour na taki na mission avec ça maman biso belaka na Congo et c'est maman beli na taki na papa mkanda et tout na benga mams et mams maman za malade yana mtoto mama kuneza ka yo ayaya mtabenga petit frère ngo landinga ateti pas si là kuzwa quelque chose ba maman à l'hôpital ayaya basala nde bonga sa so ndeni asa ndeni bakini be komaka contre si la sala kibu azongisi be non nga na oboya ngo penza zo boya yango ba comédien to ka luka to longola mutema be to komi nango to longola ngo to sala mabe biso la biso mambe comme bele la monde théâtre et ça la passe maman Irene yo usano comédienne c'est normal au sala appel wana ça nga fan nga taka za fan bazanga de bazaka bon yo ko collègue na bango senga na yo c'est les filles mais nga taka za fan bazaka bongo kaka boy kaka yango mona vio ba yeshi na bango et c'est ngana wasinga ka c'est les filles en tout cas tout tika c'est les filles na mutema mabe ne truzo le kamaka to tika yango to pesa moninga to tika pena maboko bache maboko te to boy ti maboko na sasi nimba oh biso ke to soutenir asi bache maboko no ba collègue na ye boche maboko bosoka ye maboko biso apa to leka munga to lingi te to linyeka bongo te bino linyeka bongo nga solo bala part na biso en tout cas na ba 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 mabe po na sila moi je regrette ça la passe ande ko na biso ata yana biso ande ko na biso on na ba mutu tepo de yo zela ka wana sa be mission yo wana za problème no ti moi ne makelo bino rapport voilà donc le côté kapuna pesa bino ba merci ba ko bino surtout ande bo soutenir tia en tout cas le mbala bino to bo soutenir na bino ye azaka na bino bo tika na bino to ba tongi o mutima paso esinga mo na fingi na bango nazanga mo na to kuchanga ba standard toko kite ko kratio obenga mona ofinga bango makashi na kanda ese na ba kuke belenga na sa anniversaire mutu mota souhaiter ngata joyeux anniversaire za la bongo maman joyeux anniversaire à Irene beaucoup mon habitude on a ba film tout ça la estika to sepesa so bino bongo na biso donc merci na ba ko kunyo surtout merci na ese continuer ka musano so ça ça biso plaisir toko mobanga pe ba anniversaire tomoni muchopi makamba sali Cardozo ke mama mère s'il vous plaît toko to sangisa sujet merci chérie la fiche c'est la fille qui fait moyena kiti seza te ya dine obetanga yo kitanga Irene pardon ba mo amutenga ba famo kitanga ya dine ya dine donc c'est la option na nyonso oui entsango le ba la fille ila bisalu oyoka nakobangela kote sila bisalu azali bobengelanga sila bisalu mama bana yaka baba kuke boza wapi ma ange adorable boza wapi non mama c'est lobi na lelaki lobi franchement nayebi te nazalaki na sentiment mo boye tellement que nazalaki na esengo en tout cas pena ba larme ekulaki komona yango balobake
Deuxième nom en Nzambe, c'est le temps. C'est vraiment le temps. Et oh penza eza temps et Nzambe. Bonjour Lilao. Oh penza temps de Dieu. Oh baloba le temps de Dieu. Donc, et puis, et là on le basi c'est ça. Beaucoup plus merci papa. Merci beaucoup et papa. Maman, yo Meli Javel et automobile sniper. Il a dit ça le maman maman ya. Bisora buena fali. Tofu la kaka. Baba kuke boza wake. Tozo fula kaka. Olembo bimi guad. Omeli Javel automobile sniper. Coucou Dendon Mela Javel Tongola sniper bima guad. Yoka biso. Yoka biso. Coucou Dendon Zanga Bavane. Maïs, en tout cas, merci n'a pas. Merci n'a pas. Merci n'a pas. Merci n'a pas. Maman essaie. Paps, vraiment merci beaucoup pour tout ce que ozo sala pour na sœur Nayo. En tout cas, on l'a kisi biso preuve que ata batu nyonso baboyo nzamba bimisaka kaka ata mutu moko. Nzamba bimisaka kaka ata mutu moko. Oyo akoya a sauver yo na kati ya batu wana nyonso. Kotala ba makambo nyonso eleka. Mais Paps, peu importe. Na mams pe ba bebanaka, na mams ba swanaka, na mams ba kangana binemi. Mais non, franchement, naza choquée et puis naza très contente. Ya omona ke nzamba tinda Paps kota mams. Vraiment, tonton Duche, Paps na biso to lingaka yo makasi. Tata Mimi, na likamba ba warrior to boma na kimena ba cook oza ya biso. Jamais. Na ba cook toza ya biso. Tata Mimi, taka oza la faiblesse de maman et c'est oza la faiblesse na biso nyonsa. Notre faiblesse Tata Mimi ka bongo to lingako makasi que en tout cas oza vraiment une sœur. Maman ese bakita ba mata oyo ton ya mams ntokangango azate na suki wana les abakuku oye merci ma copine merci bonjour maman maman Joyce bonjour maman Joyce maman Joyce bonjour mamie maman Joyce bonjour maman est-ce que bien azali bozara kaka bolanda live te. Maman Diva, faut le micro ya Maman Diva, bonjour. Eh bonjour Marie, c'est Marie Maman Zaïda Matana, yo sont rata les grands frères de rata non son maman donc voilà. Marie Karanata ça fait tellement longtemps donc on va rendre baba ko m'a envoyé les bien donc voilà. Au solo aussi si. Aucun micro. Non, Loba. Loba te la diva kola lisa live te. Yaya maman merci nangana ko tela pesa bien son bote en tout cas merci beaucoup. D'accord. To lobela nani likamba lopanga ba mams parce que ba toto ba comme parcelle familiale motalobeli yango te bo supportenga. Lopanga ba mams wana ya deux parcelles jumelées ou bien des niveau comment ba commentaire ba comédien. Bino pe bwana mapanga modèle wana. Comédien. Ba comédien ba parcelle familiale na bino. Cette fois-ci pour l'acceptation ba vanité. Leka yaya. Toyo kaka bien ngulu na bino lobela ka bino ya ko donda ka ke yo moto boko la mams au salisa e opération au sunga mams. Leka yaya. Faut l'acceptation parcelle familiale na bino.
Parce que Ngulu la bino alobela ka bino maman ne non. Tout ya biso ba bien fait na yo salé la maman. C'est fait là arriver à man. Retour à man. Tout est permis maman. Tout est permis. A to continue ba bien. Ba vanité ba parcelle familiale. To continue ngo parce que ton moni le pango ba mams. Leka ya fois l'exception peut côté ya kola. To yoka la chroniqueuse na bango ngubuli popotam. Ngubuli popotam aya ko atanga katati na bato ba lobela kaiti. L'air ngubuli popotam aya ko pia biso ba rappel ya sunga mam ça na mam l'opération. Aye ba jango. Hein? Ngubuli popotam l'air aya ko sa biso ba rappel ya salela mam l'opération mam ça qui na ba famille ba ki capabilité. Njoka ba mam ba ki na ba parcelle familiale. Côté toi na confusion ngwana? Mais encore. Oui, toi na confusion. Mon parcelle familiale loana. Et là, avenir mon corps, où est lundi, et ça va balé kaya. Avenir place avant dans ma parents. Ah, mais on va aller kaya, pas la parcelle familiale, n'a pas bon. Bando beta lobby wana. Et bando comme ça balé kaya. Bah, musika les gens avenir mon corps, bando bana. Voilà, les kaya, faut l'acception parcelle familiale n'a pas bon parce que yemo ta boko la même ça colle ça même ça sent ça même sur opération. Bah même si bah quand est l'autre côté. Non, bon, voyons le but au lobalisou, t'es même ça zo gagné t'es. Hein? Ah, mais est-ce que vous comprenez ça? Bah, on a commentaire, parce que l'obéla di kamba parcelle familiale, bon l'obéli en côté. Moi, t'as l'obéla di kamba parcelle familiale, il y a qui des grands lopins, on va même, c'est à combien de dimensions, à combien de mètres? Eh, ça, le pan a mené les mètres. En plus, le pan, voilà, le pan a point, ils ont donné 2 parcelles. Le pan a son tête comme le pan, il y a combien de parcelles? Oui, puis le pan a bandal, le pan a mené les alacanes. Bon, est-ce que mon qui accueille ou en réception? Oui. Service traiteur qui wana, au mon qui organisation. Maman. Voilà. Si quand il y a est-ce que mon qui ba chaise au ba orné que le pan wana? La décoration. Décoration qui tapis rouge. Nga SB ou rien mama ya makila nyonso na za voilà ya wana zotu na bino umona ki réception accueil bomona ki accueil organisation bomona ki ko dire OK bomona ki yana quel comédien famille na c'est ça la makambo famille ya même c'est ça mais quoi on dit que bazali pe na masanga pompe pezaki wana na tuni yana quel comédien famille na ye c'est ça makambo famille ya même c'est ça là parce que même si bata théâtre moto ba bokola ye ba sala ye opération ba sunga ye yana quel comédien famille na ye c'est ça là makambo famille ya même c'est ça parce que makambo famille ya même si moto organiser ngo quel comédien t'as beau blaguer hein na ya ba pena makambo mams hein quel comédien il y a fois la parcelle familiale nathalie comédien mo souté parce que là il y a on t'a ça même opération à bokola mams à même mams en Afrique du Sud là il y a on t'a consommé ordonnance ngubu l'hippopotame botaloba gaïté ngubu l'hippopotame na yeba makambo wana là il y a on t'a pesa qui information donc là il y a fois l'acception parcelle familiale na ye jour où ta poto ko ya famille ne peut ça l'accueil aux familles même c'est sali toi le défi Maman moko louer peut biloko va fonder quoi même si va louer espace traiteur organisation gazon bâti le pan mobile na tapis rouge du jamais vu tout le monde a biloko na ba ministre na ba député famille ndenge yambaki mon kana na porte wana mambo ele bachele ndengo na bango ya bateke bazoye bateke we mama bateke babini biso bateke leka yaya nzingani babenga pe babina mboka leka ba yaya mama moko na leka yaya parce que y a comme information na leka yaya te toyeka kaya boko na mam si yona nyo kangote mama na zakuna te na chake kate biso to gagner bango mais voilà ne ba leki batonzi to sa ba mo ba rappel to sa ba mo ba rappel ke ma jube yo so ki ba yanga na boko boko wapi na restaurant wapi si bazo mela vin
ve moko ba mams ba mela ve zo sila te Kema Jube yo apra koyamba yo boke wapi na restaurant ou bien boke wapi oko louer salle Kema Jube o louer salle a louer salle Nebo moka za soma ta ba koti sujet musuye kaka ozongi faut le bela na ba vanité to le bela Kema Jube o louer salle o famille na ye koyamba ye famille no peut te méditer Baba comment ça va bino wapo maman tout na famille ya Kema Jube kan événement comme ba bomba na kan événement makolo mams makolo mams mwana botami mikolo yo makolo ya mams Mams a bloqué ça comment c'est toi donc na zam c'est bon c'est ma bilamba bonane ça quand même soana non ça quand même soana qui très dangereuse na kati parce que la compte Mams a gagné ça baluki boy abaluki a tourner a keboy oye bata douze la place ni na saki na ekaka boy nga na binza na mawa Nzambe ate la famille bo sapoter banga moi si oyo bo banga ye elobango ya mi bo banga ye bo banga ye quand Mams vivra famille Lot verra bango kumeko bazala wana bamonaka yango kose Mams olela tala bopesa ke foti te arezonaka do bato bayine pour rien na bato baolinge pour rien loko bakanga biso na kisi loko bakanga babakuti na kisi nazo nde toyaka bondo bolinga bolinga na mona te bango moko elekela bango elekela bango ngako musika me na leli mama tika surtout nenga bana baluka na saki na ye abeta boye asala boye Mams aye bata dusolo bia koto bia ke na mutuka wapi mama wana kishasa azaki na shwate azali na shwate fala sala ka bongo kuna ka nde bazali groupe wana mushu wana kota ka liboka kati esak aye kishasa bongo sécurité ezalaki non mona sécurité Mams te sécurité ezalaki wana sécurité na kokaki te mama na bata théâtre bayo sa sécurité Nike asali sécurité sécurité na yemoka na basoda bakoki te na aéroport balobi sa Mams na bino ayaka isu na Kinshasa ta kitela na nzela Braza te babetake na ndako il faut tolukela Mams aéroport ka na bandal Maman, pardon, s'il vous plaît. Tolukela aéroport na bandal Imaginez là, pardon, s'il vous plaît. Maman Aimée. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Oui, nanga na loba boy sengo tellement que leki makasi nazo koka kutu te nalali nanga te nalali 5 heures pona man. Alors, na loba bo biso nyonso toza awa biso nyonso ya koza na mbia malamu oyo andimi mafinga bato muso bazo finga ye basi peta muso bayoka pe pasi mobali nanga ndenge nini boye na boyaya binyo nyonso na sabona na compte paps te bo pese na nukado wana eloka na sengi yango wana vraiment parce que pas que accompagner Mams partout boye baka na sengi na finga ezala alors cadeau to kopesa ye oya mona ke kumatsa compte na donc elo na sengi yango wana et c'est kutu yo amona oya panga sona luka yo oyo penza te soldat na YouTube na banini nyonso na ba platform nyonso to opération to paps pena na ba YouTube na ye ba TikTok tout to matisa ye a sentir que je naza ya pa mate tolingi pe Mams na biso to pesa ye pena moi eloko wana pardon quand na soka koma nini na osila bino logo ya chaîne na ye na TikTok na poster Kapanga TV officiel bo s'abonner bo en retard biso déjà biso salela ngo même ba live kota cousine to salela ngo ba live mbanamba to mona même ba film na ye totala pe ba théâtre na ye moni ba seconde minute wana ba sentir penda ke moi mobalo azo sala penda
C'est bon, merci l'information. Bon, va s'abonner, qui était va s'abonner déjà. Ils sont déjà depuis. Maman Marlène. Loba, na kata partir na channel na photo na chaîne na TikTok. Loba pas abonné, loba na kata aussi. Loba. Na loba makamba paps, ya ko s'abonner. Zela mama zela. Nani na salanga moko zela. Zela kwa kata. Na le jour sango, na kuna kwa moko chaka. Ado mami si la photo tapoter la famille, s'il vous plaît. Tapoter. Biso to sina de grand mungba. Je peux pas si mon kubonga charme, mais je na téléphone. Maman est son compte à la VR nini. Si vous vous en idée ni. Babanga kati. Baby yo soda makasi, soda si mandoki mawatro. Maman est un coach. Comme si il y a pas 2 jours, moi ba mo banga. Mère Loba mère. Babakou. Mère soutenir Paps. Mère Loba maman. Oui voilà, Babakouk a le monde entier to soutenir Paps. Moto nyonso onanya s'abonner na ba plateforme ya Paps cité, ba koma Kapanga TV. Moto nyonso kende ko s'abonner na YouTube na ye, Facebook na ye, TikTok na ye, Kapanga TV, tout le monde a ba film na ye, to liker, to commenter, to booster ye. Seul cadeau autocopi à Paps, c'est ça kaka ko soutenir ye na ba plateforme na ye. Parce que soutien oya pe sakana mam sinabiso eleki. Donc biso comme toza na makoki, ya ko pe sa été pour toza mi moto kabaka te reconnu. To soutenir ye kaka nako liker, ko commenter, ko s'abonner na ba plateforme na ye, a sentir pe que azana ba nièce na ba neveu o ba landaka ye o ba soutenaka ye. Le plus important c'est ça. Moto onanya s'abonner na Kapanga activité. Ezana na TikTok, ezana na Facebook, ezana na YouTube. Kende le plus vite possible ko s'abonner so ka koti eloko to talaka to partager ke kaka ndenge to soutenaka mams. Ndenge pe to ko soutenir ye. Parce que y a pesi mams le cœur. Biso pe photo zone ça va cœur et pas inaye. Tout oya ko sala ezala valable na miso na biso. Mokolo ya na report même mams ça te biso pe to ko ya ba ende to sala ba mams. Donc be longi to zone ça na mams. To ko zongi saka ngona na Paps. Yangwana bazo koma YouTube Kapanga TV. Bo koma ba commentaire. Kapanga TV YouTube, Kapanga TV. Donc abakou nyonso azan obligation ya ko kende ko s'abonner, ya ko soutenir Paps. C'est ça le message. Je crois que le message est passé. Moi bah ça s'abonner, merci beaucoup. Bon continuons mon araba film. Voilà. Merci. Message bien reçu maman. Loko kende mo bondo. Donc, bon, le vrai à Mams, numéro 1, et ça Paps. Donc, il est mon bondo. Maman Eli, faut un micro, maman. Comme ça, lobby, merci. Message est passé très bien. Tu vois, ma camarade, il y a Mams, il y a famille, il y a Mams. Mams, bandeko. Bandeko yango bato yango bakangela ke mutema passion kazaki mwana mvwandu ko banda tongo gato atena saka yeli mobutu bato na CCC nazo bisabino bon oya citas na bo monique ngana leka na lfanga citas nzote komanga malili nazo bisabino donc basaka na mwana mvwandu to moni mwana mvwandu asaka mwana mvwandu akotika mwana mvwandu. Merci beaucoup. À Paris, t'es na obenga au soldat. Yo photo kuta no. Po yo posa na ba gaz moko impossible. Ba bundi ça peut trop mais ba koka yo te yo pe tika mukusa talo. Merci bisous. Bisous mamie, bisous maman. Bisous yaya. Mais tout ça le bis c'est bon hein. Toute maman qui veut zonga si maintenant pourquoi hein? Ah et c'est la vraie.
SB Forever. Voilà, sans oublier tout s'abonner pour notre compte, il y a TikTok, il y a Paps, tout s'abonner, sans oublier chez Gabi, tout s'appelle Gabriel Bolem Beauté TV, tout s'abonner notre compte à Gabriel, et pas Paps, c'est bon. Donc, dans le lien, il y a Paps dans la communauté à chaîne Nanga, on s'appelle le la chaîne Naïe, dans Tchango. Ça. Maman le juge, matin nani expliquer di kama ça sozo komara kaka matin nani maman. Biso to comprendreité. O tu biso sans voix. C'est un nani demande quoi pour la maman na mon osé tout. Maman la juge ça. Regarde sa mère. Ça venait à nous beaucoup va baluker les câbles pour la nini ça oh. Eh. Ça me l'engaye. Diama ta mère. Mère a moussa te boy. Maman de Jésus au matin m'a quitté ma case c'est ça mon tout passé. Maman j'ai joué à Mati. Bonjour la famille. Bonjour maman. Maman la juge. Nazana musala tena na ndako nazana repos. Ah d'accord maman. Bonjour. Maman moko lobi ki naza étouffé. Comprendre de pas comme un message en biso na ki dit batozo comprendre tu expliquer biso comment son mémoire. Na ina passé message boy na sasa talo. Omoni biso babaku to bande to salaka kombo nini guerre oyo loyal to salaka ngo loyal mais bato ngam basala ngo suna na basala ngo su loyauté. Preuve to zana maman na biso aza Theresia. Donc preuve na biso ngwana pour te dire que makambo za sous loyauté. Donc ce que ozana ngambu ya batu ya famille bota tikala kuna koyaka na babaku kite. Donc pour te dire que tozana na kacha famille bota biso babaku to na kachi kuna. Mokolo ya ni na bino ya spectacle na bino o ezanga tina wotu ko sala kalate na dendo Belgique. Ozwa ki mbongo ba pesa kiyo pa makolo poussière. Hein pas que maji. Ozwi mbongo pa ke majube o tina poche. Quand on kende ko sala makamu na yo e pa ya ke majube kuna bazo pesa mbongo zo tina poche. E biso to lingi susu hypocrisie te. Moi na makambo na degré makambo e komi. To lingi sute batu mo bazara pembe na biso ba sala pont o zo sala mams na ba collègue